bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon, on a la info, la journal la peuple pour la peuple. Tout pour la présidence pour la côté Sabino Ndenge rencontre multilatérale entre président Joe Biden, Jean-Laurent Félix Tshisekedi, Aikande Hichilema et les Kaki Tokona. Où est le grand projet à port et à l'obito Natal Kaila. Rencontre multilatérale Oye Salemaki entre le président Joe Biden, il y a États-Unis d'Amérique, Joao Lourenço, il y a Angola, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a République démocratique du Congo, Aikande, il y a Zambie, na rencontre Oye Zalaki Mengi Makambo, Etali, corridor de l'Obito. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, il y a insisté qui Nandenge Alingi ke PP sécurité et Zalabongo primordial pour la réussite il y a grand projet aux alliés soutenir et pays aux États-Unis d'Amérique et Union européenne. La rencontre Oyo Tango et Silaki, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entretenant qui plus d'une heure et demie, Yako Sololana homologue naye, président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Bosimbake, réunion multilatérale Oyo, autour ya corridor de l'Obito. Et Zali Congo ko visé, Yako redynamiser, projet stratégique, Zali Bongo soutenu et pas États-Unis d'Amérique. Et Zali ko consister, Yako relier Océan Atlantique, na Océan Indien, Yako le Kabongo la République démocratique du Congo. En marge ya visite Oyo, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a solo la kibongo kitoko na baninga na ye. La présidence pour la côté Sabino Ndenge 26e édition du championnat d'Afrique des Nations, il y a handball senior dame. Président Félix Tshisekedi a encouragé le léopard dame éliminé de la compétition. Encore une fois de plus Nathalie Kaila. Kuna na lobito na Angola, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaki ko assister mokolo ya mercredi kuna na gymnase ya Stade de Martyrs match oyo ya handball oyo pozaki bongo République démocratique du Congo na Égypte. Nyonso wana ezalaki na compte ya quart de finale ya 26e édition ya championnat d'Afrique des Nations ya handball senior dame. Match oyo et ce soldat ki bongo na défaite ya ba léopard dame ya République démocratique du Congo 22 contre 30. Synonyme et élimination et compétition et non participation na prochaine coupe ya monde féminin handball et kosale mamoko na Allemagne Pays-Bas du 27 novembre au 14 décembre 2025. Na fait une rencontre au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki liboso ya ba joueuse que eza nango partie remise bozana nu ba jeune pe makasi na mbala ya sima naza convaincu que boko sala mingi pe boko gagner ndenge président de la République alobaki
bolongola mai ya miso na bino, bozala pe fier na bino, botelema, botala liboso, boyeba ke peuple mobimba bazali ko soutenir bino ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akonkluaki. Pona o etali crise na est ya RDC bosimba ko délégation ya pas parlement panafricain bakobaki ba consultation mercredi 4 décembre na salle ya ba commission ya chambre haute ya parlement Nadina Sona. Délégation ya information pape veut dire parlement panafricain baza kokoba ba consultation na bangonde mokola mercredi 4 décembre na salle ya ba commission ya chambre haute ya parlement congolais bayambaki délégation ya opposition parlementaire oyo bakamamaki epa ya député national Christian Mwando bango bazali bongo première équipe ya koyambama pe koyoka bango na mission ya information ya parlement panafricain oyo objectif na bango ezali bongo ya liboso situation insoutenable na guerre ya agression ya parti est ya RDC ya mibale situation post-électorale pe ya misato vulgarisation ya charte ya pape bosengeli koyeba ke premier point ezali bongo opposition politique a confirmé na délégation oyo agression ya RDC na parti nango ya est epa ya ba Rwanda pe ba M23 opposition politique na occasion a insister na cohésion nationale signateur ya charte panafricaine RDC ezo compter na ko ratifier document oyo mikolo ezali koya juste après opposition mission ya parlement panafricain et yambaki bongo délégation ya réseau international network force social protection RACT oyo bakambamaki epa ya coordonnatrice nango Eze Atume Kasunine réseau oyo ezali structure ya société civile oyo bazo compter 15 organisations membres pe 100 organisations membres indirects na environ 10 millions ya ba membres oyo bazali répartis à travers RDC Mobimba au cours ya ba échange na bango structure oyo ya société civile et transmettre ba aspiration ya population oyo bazali ko vivre na insécurité moko ya makasi na est ya RDC oyo ezui déjà 2 décennies na ba viol et pas ya basi na ba forme nango nyonso pe ba déplacement massif ya population beaucoup tani oyo ezali opportunité ya kolobela na délégation ya pape pe ko interpeller silence na bango ezali temps oyo Afrique et mutualiser ba effort pour na rétablissement ya kimia ndenge ba préciser délégation mosusu o bayamba makina mission ya information pape ezali bongo majorité parlementaire oyo bakamamaki epa ya député national Bindule séance na bango se déroulaki na huis clos na bobimi na bango porte-parole ya délégation député national Eliezer Tambwe yende a dévoilaki quelques grandes lignes kuna atalisi ndenge balobelaki agression inutile epa iwapi peuple congolais azali bongo ignoré pamba te question ya ba FDLR ezali faux argumentaire brandi na Rwanda pe lisusu ba député membre ya délégation oyo azo maîtriser dossier epa iwapi ba ko retracer historique ya conflit oyo na ko relevaka dimension ya ba exploitation ya ba minerais pe question ya ba ADF nalu oyo ezali bongo bazali koyelela likambo ya mabele ya Congo ko considéré comme ba terroriste pe ba ressortissant ya bamboka ya ndenge na ndenge député national Eliezer Tambwe a déclaré qui conformément na programme bosengeli koyeba ke délégation ya mission ya information ya pape bakoyambama epa ya président ya chambre basse ya parlement Vital Kamerhe avant ba s'envoler mokola jeudi kuna na Goma pour na kopalper du doigt na ba vraie réalité ya situation sécuritaire pe humanitaire oyo ezali koselema kuna na partie orientale ya RDC pe guerre ya agression imposée epa ya Rwanda. Première ministre Judith Suminwa a procédé à la ouverture de la première édition de la colloque sur l'entrepreneuriat mercredi 4 décembre dans le centre Wallonie-Bruxelles. Nathalie Kaila. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tulukayi a fondé la première édition de la colloque sur accompagnement et entrepreneuriat et innovation, vente et contexte africain. Cérémonie et Selema Kibongo en collaboration na université à Paris. Il y a Paris 8P Université à Kinshasa.
Bakissa Université Congo, École supérieure de gestion et d'administration et des entreprises, pe Université protestante ya Kimpese. Namalobanaye, Première ministre Madame Judith Suminwa Tuluka, ye a rappelé ki engagement ya gouvernement na ye ya ko promouvoir entrepreneuriat ya ba jeunes locaux la ezalaki repris na programme d'action ya gouvernement ezalaki concis na ligne droite ya vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chef de gouvernement azako considérer entrepreneuriat locaux la opportunité promoteuse pour l'intégration massive des jeunes dans le secteur et emploi, a encouragé Kibongo na réflexion profonde sur problématique afin de favoriser la décision courageuse pour l'essor du secteur Oyo. Boyebake na contexte général, il y a forte restriction et opportunité emploi salariés sur le continent entrepreneuriat et zali ko se présenter local l'opportunité moko promoteuse pour la jeunesse congolaise et africaine en général peut intégrer dans le marché du travail na état oyo ezala qui conduit et pas ba gouvernants enseignants chercheurs peut appréhender na ba entrepreneuriat na ba entrepreneur na o etali problématique et accompagnement pe innovation ya ko adopter les sous ba mesures incitatives pe efficaces na o etali plan économique pe sous durabilité ya ko déployer ba moyens afin ya ko capitaliser jeunesse na véritable démographique. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a sélectionné action plus particulièrement en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Boyebake na contexte oyo ya mboka africain, promotion entrepreneuriat ezali économique comme essentiel pour le développement économique. Colloque oyo ezali ko viser à explorer pe ko débattre ba différentes stratégies d'accompagnement ya entrepreneuriat ou ekoki kozala adapté na défi moko unique na kati ya continent africain et côté lisusu accent particulier na o etali innovation verte pe développement durable na ndenge ya ko combler vide ya ba recherche sur accompagnement et entrepreneuriat africain pe ko proposer ba modélisation ou ekoki kozala favorable pour l'émergence de l'entreprise durable. Pour l'élection, elle a apaisé le 15 décembre. La Commission électorale nationale indépendante CENI a une sensibilisation électorale de proximité dans la section Peba village Yamasimani. Stéphane Skande, héritier Mapindemi. Massimanimba, 3 décembre 2024, pour une élection ezala crédible, paix apaisée, paix transparente, Commission électorale nationale indépendante, azali kokoba sensibilisation électorale ya proximité, naba secteur pe ba village ya Massimanimba, équipe utaki na Kinshasa, ba lekaki na ba mboka lokola Yama, Mikambo, Mamboma, pe ba mboka misusu, tina secteur ya Pai Kongila, ba profitaki na marché périodique, mingi penza na Mosango, Kampompe, pe na ko sensibiliser bato nyonso Commission électorale nationale indépendante a betaki masolo directement na ba électeur a tel saki bango importance ya ba élection eye bana kozala le 15 décembre 2024 ba agent ba sensibilisateur ya CENI ba répondaki na ba préoccupation nyonso oyo ezali lié na distance oyo bango ba ko parcourir pour na kozwa ba duplicata pe liboso ya makambo nyonso kosolola na OPJ pour na makambo itali nyonso oyo ekoye bana koleka programme ya sensibilisation ya CENI et Kokoba Kino le 4 décembre 2024 dans le secteur Mososo intérêt à l'électeur pour na scrutin oyo ezali mingi ko témoigner engagement citoyen na Massimanimba pour na ko rappeler bino reprise ya élection législative nationale et provinciale ezali prévu le 15 décembre 2024 na Massimanimba na province ya Kwilu pe na Yakoma na province ya Nord Ubangi. Ba élève ya complexe scolaire mama pemba ya couper couture électricité pe informatique basala ki ba pratique ya ndenge na ndenge bolanda bango na bilili ya Ladiland. Pourquoi les cheveux sont si blancs et si sorciers? Non ma petite fille, c'est pas sorcier. Les cheveux blancs, c'est la fille et la tangente. Ah oui, na bis maternelle ezaka mwana fois mona mwana fois simba mwana fois goûter. Maintenant tu na classe communale na biso pour que bana ba visiter ba pièce de la maison. C'est pour cela que na bango awa pour ba visiter ba pièce de la maison. Oui. Tout le monde bakara na bano ba parents ba tiki bana bana banda ba ya ba place eza encore ebelé pour na bana bango pe ba ozala bien encadré
biso na mama pemba bana bamonaka basimbaka mpe bavutaka. Donc ici il y a la différence. Soki otindeli biso bana okozala desi te mama papa esika ozali okozala desi te parce que mama pemba eza toujours le leader. Samuel a joué en fait. Samuel ne va pas retourner. Compagnie africaine d'aviation CAA na mukuse ase pona ba passager Boeing 767 cargo pona ba fête na bino bolanda. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour Nabino ya kotombola bongo chiffre d'affaires Nabino na o etali bongo ba fret. Avion na biso yango wana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye pona kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba obaza na ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover pona kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Pona kokene na cité babengi Mbwadi na commune ya Ngalema moyen de transport kuna ezaka kabala travers nyonso oyo ebunga na RDC ezakuna bongo etana yango pasi pe makasi report. Awa tozabongo na Binza Ipen bino mokobotala pene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka balandrover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala bokanisi balandrover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na Binza Ipen mingi penza pene ya la borne are oyo bomoni balandrover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitakati na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngalema bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka balandrover oyo yango nde ememaka population kolongwa na Ipen to pe na cité ya Bwadi population asungamaka mingi na balandrover oyo bato ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te balandrover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na Ipen pona kokende na cité Bwadi soki landrover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous avons gouvernement vraiment atteindre la mission mondiale. Nous avons la condition de route, nous avons le problème. Condition de route, c'est pour les petits. En tout cas, c'est là et ça la gâté. Nous avons dit ça mamba, atteindre la peine. Ils sont battus à bois de Massissi. 1000 francs, de boulaka Massissi peine. Massissi peine de boulaka. Condition de la biso. Population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngalema bango basepelaka mingi pona likambo etali balandrover oyo
kasi likambo etali nzela oyo elongwe na ipeni kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te. Bongo soki okoti na Land Rover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi. Ba autorité bazali interpellé pona kobongisa nzela oyo ya Bwadi enfin ke ekoma malamu malgré ba Land Rover oyo ezali akala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia. Ba prophétie pe ba révélation ya ndenge na ndenge oyo pasteur Kabundi Waelsa aloba pe na mboka ebele kati na yango esalema pe ekokisama bulanda. En République démocratique du Congo, Dieu s'est choisi son humble serviteur, l'évangéliste Claude Kabundi Waelsa, afin de prier pour notre pays. Comme nous pouvons le rappeler, avant la publication des résultats des élections présidentielles de 2018, le diable avait planifié qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. C'est ainsi que Dieu avait averti cela à son serviteur et l'avait instruit d'aller à la montagne pour prier. Le pasteur est allé à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe pour y prier et où Dieu fut alliance avec lui au travers de l'apparition de l'arc-en-ciel. Kaka likolo ya ngomba esika tozali arc-en-ciel ebimi pala moko na couleur ya drapeau ya Congo. Eza signe ya paix, ya restauration. Pour ekomi tango ya mboka Congo ezwa pe kimia. Cependant, le même arc-en-ciel est apparu le même jour de la publication des résultats à la 10e rue de Limete. Il eut passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo entre le président sortant et le président entrant. Au cours de l'année 2015, Dieu avait révélé à son serviteur que s'il y a malheur en République démocratique du Congo, c'est parce que, à la source de ce malheur, un ancien dirigeant avait livré le pays entre les mains de Satan. Sacrifier Boka, c'est n'importe quoi. Mais tout ça, que bateau, c'est la puissance à Zambe. On peut comprendre la source. Et si que lié Boka, tout le monde. Un ancien dirigeant, étant père de la nation, avait livré le pays entre les mains de Satan. Alors, pour y remédier, il va falloir qu'un autre président de la République, père de la nation, puisse remettre symboliquement le pays entre les mains de l'Éternel pour sa délivrance. Donc, quand le pouvoir est dans un chrétien, il faut y à la prière et la dédicace. De dédire solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Zambé Apambola, président de la République, à partir d'aujourd'hui, Nzambe azobanda makambo asika na Congo. Saint-Esprit avait inspiré au pasteur à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe en 2018. Le Saint-Esprit les a utilisés dans la bouche du président de la République lors de la prière de consécration du pays au stade des martyrs en juin 2019. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exorcerai du ciel, et je pardonnerai ses péchés et je guérirai ses pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Par ailleurs, toujours au cours de l'année 2015, le pasteur Claude Kabundi Waelsa avait déclaré qu'il y aura de l'eau et de l'électricité en abondance dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. À ce jour, grâce aux œuvres du président de la République, chef de l'État, l'eau et l'électricité sont devenues une réalité. Des routes et des écoles sont construites aux normes des standards internationaux.
le pasteur Claude Kabundi Walesa ne s'est pas arrêté là. Il a pris le courage d'aller investir dans sa ville natale en Bujimaï en construisant un grand hôtel de luxe équivalent à 4 bâtiments de la même taille qu'à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Par cette bonne attitude, le pasteur Claude Kabundi Walesa donne un exemple parce que lui-même, il croit à la vision que Dieu lui avait révélée d'une République démocratique du Congo prospère, puissante et riche. C'est alors qu'il demande et recommande au peuple congolais, à toutes les personnes de bonne foi qui veulent investir, de saisir cette opportunité car l'avenir est meilleur. Ah merci! Yabouine! Bana nyonso baza kuringa! À la prochaine! Vous allez quoi, mais Protivap est tonne la protéine et énergie! Ah papa, merci! Merci pour les pour les enfants. Eh Bino! Bote la baonine! Bote ma bodo la Bino! Bama kansa bamba bonga! Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo! Faut laisser kabango! Poto poto! Protivap! Et ça, pota pota te! Allez, kamata! Bon appétit! Bana nyeso ba yaka Protivap! Ah, bah si kulia ya bango Protivap! Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro! Tala! Ba yango! Tata kitoko ntoto makachi! Tukana mbimbi! Oyo tukana mbimbi! Makusa! Protivap! Poto kitoko pona ba bébé pro. Pozala ki ebele pona kolana info lingala journal ya papa pona papa. Soki bo sepela ki na édition ya Lolobo ba merci na Igor Tingi wazala ki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kaila elongo na Nadine Asona supervisé pa ya héritier mapinde me montage sima make pa ya Christian Kiangebin ngana bino tukutana na mokolo ya lobi. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimayi, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastike tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.